Makambo ka mwana mboka na biso bakomi ko détourner na nzela. Eloko ezoka musanga na nzela pe bakomi ko détourner. Eloko eleki awa eza bazobuka ba construction anarchique. Ndebo moni awa batsombaki lupangu batongi vraiment na balabala. Papa oyo aza mutema mabe. Na rolo baki aza mutema mabe. Comment ça fait-il yo kozwa nzela penza munene boye yo kangi na yo miro pénaliser bato. Balabala eza mutu nyonso ya leta fo basala prince toleka. Mutu atonga place oyo aza kaka mutu aza na présidence. Lokola ya aza kuna bango nde bato bazana makoki ya keo soki asali mutu muso olobele azate. Eza noni na mboka do mutu tu akomane au-dessus ya loi to ndenge ntoyeba. Toza surpris ya komona eloko aboyi. Que nous ezali aveni. Que nous mutu mususu aye ya makasi ya kamati ya kangi na ye atongi ne pe anda kwa komo foko ko louer sango. Neti bato ba okamwa biso pe to okamu. Ngaku na bulaki awa ndezaka nango ki koso ou bien toilette publique na ye omona ke lelo banda na botami na ngaba na ye mona ke zaka aveni un individu moko akanga ngo po amona ka ke mibeko yenda za bakonzi bisusu baza miyibi ya bakonzi on comprendre akoki kokosa yo ne loko moko le po na intérêt na ye mais yebi ke place apesi yo wana oko souffrir un jour yango moni avant mutu asomba le pango pembeni ya prince il faut d'abord alandela nanu bambiska nini eko ya avant okoya te mutu parce que naza bourgmestre apesi yo esika moko boye mais bourgmestre alekaka na ye akotika la éternellement te mais yo ne mutu akotika la ko souffrir soko simbi wa leta ba osimba yo yango tomoni abande kona biso moko bakonzi tozala bato liboso ya respectera mibeko oyo bazopesa bino moko bozala exemplaire pour loi eza pona grand peuple na petit peuple grand peuple azalaka te toza biso tous basel peuple de photo respecter la loi constitution de yango etambusa biso tala batu etongeli ya batu amabe tala ndenge tozo souffrir banzela nzela boye na sepeli kitoko boye na sepeli na yebi bien que toko banda koleka na biso sans problème oye salami ye moko conscience na ezaki ki akangi balabala mais pona ki mutema mabe ya ye amoni ka osa malamu l'État sa musana ye moko soka zaki l'État c'est que ye moko pasal musana. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Soki na yebisi bino ke ndenge na telemi boy naza na kati ya ndako mutu. Est-ce que Borondima te, mais il y a quelques jours place on a telemi ezalaki na kati ya ndako ya batu mais malheureusement ndako ngonde ezali na balabala ya l'État. Soko comprendre te landa lisolo bien ndenge nazo expliquer. Mbote na bino esika nyonso oyo bozali awa lelo tomemi bino na commune ya Lemba principalement na quartier Rigini musika te na rond-point Ngaba. Makambu misusu esalamaka na Kinshasa soki babeteli yango na lisolo orondima te. To soko tali yango na film okanisa que ezali montage or que ezali réalité. Ndena banda koloba ne bandeli place au tozali il y a seulement quelques jours ezalaki ndaku ya bato. Mais seulement ndako yango batonga yango na balabala ya l'État. Lelo l'État a lamuki a récupéré ba droit na ye aye ba démolir ndaku ba exproprier ndeko oyo abandaki ko occuper illégalement balabala ya l'État 6 mètres de largeur 30 mètres de longueur. Oui, figurez-vous, 30 mètres de longueur, Moutou a occupé Nayango illégalement sans que Assomba pas Moutou, sans que Moutou a l'obanaye. Selon le témoignage autosuite sur place, à peu près 15 ans Oyo Ndeko Oyo, avant d'anaye calmement, Ndeko Ngwa Zalaki Nani,
penani abanda ko protéger ye to solana population au baza sur place ba expliquer biso nini et salami awa pour que ndeko oyo lelo abima babuka ndaku lelo bandeko ba découvrir que en réalité place ezalaka nango avenue toyoka bandeko ndenge bazoloba mbote ndeko na ngai kombo na ngai monsieur Malachi awa tomonyo na kati ya ndako abatu oye kosala nini na ndako abatu bon eloko ope esali biso non neti ba biso ba age o to komi nango esali biso non émotion parce que nzela o to ebiango ekangama uta kala pena ya kala soit disant ça fait 15 ans on nzela o ekangama neti ba biso to ya koya ba koto to yebi kutu te awa nzela ezalaka mais to kamwe na mokonzi ya biso Fati Beton na tanaye to moni pena nzela efungwami to kamwe makasi pe to ya ko sepela pena makasi po to moni nzela na biso tikuna na se efungwami to sepeli expliquer biso nzela za ya okangama l'état muto akangaki to ndengeni te ba bi soit disant professeur ya campus ye muto akangaki esika o akangaki yango pona utilité ni ezaki ndako munene asombango donc asomba na balabala nde atongi ndako na ye c'est ça eza bongo lelo siko bakonzi mboka ba décider ke babuka nde tomoni mabanga partout awa babukie lilobano ezani ni pona bakonzi mboka et to sepeli mingi na bakonzi ya biso mboka parce que na temps o nde tomoni babiloko to mona na terre Fati Beton to mona banzela na biso e salama c'est le temps oyo tozali banzela belé oyo ya sala c'est que faut to pesa maboko mokonzi na biso Fati Beton no premièrement na nous yende benande makambo yende charge pena ya mboka biso ba peuple doit simana ye pena ndi mwana mboka siko pona bandeko yo tilelo bazo kanisa que baza ba intouchable bazo continuer ko somba babalabala l'état ko tonga bandaku liloba na yo en tant que congolais ezani ni pona bango mbeta o doit ta Fati Beton we biango ça veut dire soko simbi wa l'état ba o simba yo yango to moni abande ko na biso yango na malgré que investissaki mbongo ebele tomoni ba beton minene yo ezalaki awa malgré nyonso oyo maweza te babuka kaka mbongo ekende perte mais soko simbi ya l'état ba osimba yo soko ezalaki ya yo te ya ye mais baninga batika atake atongi na mabele ya l'état oyo kabia bala misusu babotami bayebite esika oyo ezalaka nzela bana babotami bayebite oyo ezalaka nzela okopwa mbena terre Fati Beton toka mwe pena nzela efungwami to sepeli. Merci beaucoup ndeko. Merci pe ndeko na ngai. Mbote papa journaliste. Awa d'abord kombono nani? Kombono ngai Anderson Mutombo Kongolo. Ndeko Anderson Mutombo Kongolo. Awa tozali wapi? Awa toza précisément na commune ya Lemba. 2 à 3 mètres na rond-point ngaba. OK. Tomoni bino botondi awa bato ebele baye bazokamwa eloko nini s'est passé awa o ezokamwisa bato. Donc eza vraiment chose étonnante. Takokamwa na ebi nzela oyo na 2008 2009 ezaki nzela tondoko leka. Subitement tomona bakomosa la ba construction à l'époque ezaki pouvoir euta koleka. Nde to bakomo tonga bon biso pe toza biso population tozaki na autrement ça les até pe arrivaki que non batonga ki zaki vraiment ndako donc ba maison pene ezalaki ya donc place auto telemi oyo tozande na kati ndako ba penza ba ndako donc ndako vraiment bon bango moko loko ezaki pouvoir na bango il paraît-il qu'il y a qui professeur bon atonga na nzela mais donc na pena président na biso pena donc merci félicitations makas donc tout le monde a biloko ezaki pena ya mabe et comme il faut ko changer donc nzela o ekomema yoti obimana route bypass obimatina bypass nzela ngo yango vraiment mais donc grâce à président na biso Fati Beton nde to moni susu no ba yek mena ko buka nzela yango ezongi ndo moni na sengo wana ndo moni ngana bité na leka na lobabu. Merci beaucoup ndeko Mutombo. Merci.
Mbote ndeko. Ouais, mbote monsieur le journaliste. Kombo nani? Kombo na ngai Rémi Balenda. Ndeko Rémi Balenda awa toza wapi? Awa toza plus précisément na commune à Lemba na quartier Rigini. Tomoni awa mabanga nini salami awa tremblement de terre to likambo nini salami awa. Bon eloko eleki awa eza bazobuka ba construction anarchique. Nde bomoni awa basombaki lupangu batongi vraiment na balabala. O eza avenue babengi avenue Kolwezi. Avenue Kolwezi eza 3e avenue après Lukala, après rapport Lukala, Général Ikuku, après Kolwezi, après Toromina Parc Virunga, où est biso entrée Rigini. Donc ils ont ba route secondaire, où est secondaire entrée Rigini pour un embouteillage. Dans ce embouteillage ils ont ba voiture, ba moto et comme ça la raccourci et Kotiboé et bimi route universitaire, tezongi bypass. Il y a zoa à Tonganenda qu'on a il y a 30 mètres. 30 mètres Mobimba. 30 mètres de longueur. Au juste de longueur, 6 mètres de largeur. Azalaki nani mutango aza mokonzi aza nani pozo balabala l'état tongana. Po mutazo balabala l'état boy, ça fait déjà 15 ans depuis 2010. Depuis 2010, ça fait 15 ans. Donc c'est kazaira mutu ya mokonzi kaka. Donc pendant 15 ans, okay. Azwa balabala l'état akanga na ye atonganda ko. OK, atonganda ko. Bon, bino en tant que ndeko ya Lemba, ndenge bakonzi babukinda ku oyo maloba na bino ezani. Malobeza vraiment ne babukinda ku oyo. Ezaka pona ndako oyo tezande loi mubeko koyi bazo exécuter mibeko en tout cas musala et sala mande babuki oyo basala partout au batonga ba construction anarchique pe ba construction ezo sala ba décanalisation. L'État est moraza la programme na ndenga yebaki ndenge batu ba kotongela ville ba biso ba komi kotonga ti likolo ya ba carnivore likolo ba terrasse yango so mbule beti ba mai moyen se canaliser ezate. Donc toza vraiment la poste ba route principale oyo et fongwa mapo et diminuer ba embouteillage. En tout cas musala kitoko pour na l'État pe en plus biso moko ba konzito za la bataliboso ya respectera mibeko oyo bazo pesa. Pour azapera mutu amukonzi pe kaka so rolandele. Bino moko bozara exemple pour loi et ça pour un grand peuple là petit peuple le grand peuple a raté tous abisso tous basel peuple de faut respecter la loi constitution de yango état musabiso tomoni awa ba bloc ya minene ya ba béton ndako yango ezalaki ndene ezalaki en étage ezalaki ndako en étage. Bon, mukolo nango ndenge bukani bwe mukolo nango azawa alobi nini a se plaindre tonene. Alobi lorote yemo ayibika tonga na balabala ayaki kaka na musika akengeli girafe mukengedi la pape kuna na musika na butu ba buka ki depuis avant-hier. L'autre ça les premiers ba buka ki depuis les 30 na 20h de ba baneko démolir yango. Ayaki kaka akengeli na musika nda baluka ke. Donc mukolo nango ye ka mukolo oyo. Ndako oyo bomoni oyo. O bomoni pembe, moni porte secondaire. Et ça porte de secours na yango akotaka awa bimaka awa. Donc bandaka ko pa tongi mutazala kana été. Dans ce hôtel awa mutazala na été étage à 3 niveaux. Oh pe mutazala qui n'était la 4 a pénalisé ne kaka veni kaka boy. Donc asombaki déjà Mupandi après baki sili susu. Dans des alaka osomi Mupandi o se clôture batol. Na sima osaba clôture batol a profiter kangi susu a venir. Nda tongi na 4 batol jour batol le longwa batu basutu ki kaka ndako étage. Bien, merci beaucoup Ndeko. Merci. Moïnde bien, photo boukango, photo boukan. Mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Théo Tudinabo. Ndeko Théo Tudinabo. Awa tozali wapi précisément?
toza juste na koloba toza na route universitaire ya campus je pense OK toza juste na rond-point Ngaba. OK. Tomoni awa mabanga le rôle à tremblement de terre, le rôle à tsunami, bino nde boza koto to ekokuta bino bo expliquer biso nini salamia. Papa oyo aza mutema mabe na koloba ki aza mutema mabe. Comment ça fait-il yo kozwa nzela penza munene boye yo kangi na yo miro pénaliser bato. OK biso to lekaka chaque jour to kanisaka kete peut-être cause à la table peut-être ba maison commerciale tala lelo. Tala delo grâce à chef de l'État musale zo sale mape kitoko. Tala bayo ko sala de toute façon que babu kabilo ko nyonso yo tala nzela. Tomoni siko nzela boya malamu boye nde ezalaka bato bongo bazo mériter il faut que ba trouver les bango ba solution boye te tozala banzele belé tala batu etongeli ya batu mabe tala ndenge tozo souffrir banzela nzela boye na sepeli kitoko boye na sepeli na yebi bien que toko banda ko leka na biso sans problème. Message na yo na bakonzi ya mboka d'abord. Puis deuxièmement, na bandeko nyonso oyo bazali ko continuer kotonga na balabala ya l'État na ban prise ya l'État likolo ba caniveau. OK, le message nanga est pas chef de l'État et puis bakonzi batale la biso parce que de toute façon que biso er mususu tokozana ba moyen de transporter. Mais ceux qui muto zo tonga net par exemple na nzela pembeni ya prince parce que il y a des fois er mususu mutu ke sili frère. Ceux qui mutu ke sili frère et on se défendre oya koko taka place car yo tongi wana yango bato bazo tonga pembeni na carnivore bazo sala bien parce que ceux qui carnivore ils a déjà étouffé déjà moyen peut se déboucher et kozala te yango nde bakonzi balandelaka mutu il faut ba pesa mutu na mutu limite na ye par rapport ya construction o ya zo sala kotonga pembeni na carnivore eza nango bien te mais pour ngai fachi beton azo sala misala moko kitoko mais tozo condamner bandeko bazo tonga boye mais ceux qui peut tolandeli azwaka mukanda ta mususu na affaire foncière na cadastre to et pas bourgmestre bango mo bakonzi nde bazo pesa ba mikanda après ba ya robuka lisusu mo te que injuste te omoni eza bakonzi mususu na kolo bandeni oeskizenga pour na terme bakonzi mususu baza miyibi ya bakonzi on comprend akoki kokosa yo ne loko moko le pour na intérêt na ye mais yebi que place apesi yo wana oko souffrir un jour yango moni avant mutu asomba le pango pembeni ya prince il faut d'abord alandela nanu bambiscade nini ko ya avant okoya te mutu parce que naza bourgmestre apesio esika moko boye mais bourgmestre alekaka na yeti akotika la éternellement te mais yo ne mutu akotika la ko souffrir l'air bakoya ko sala batali étude batali par rapport place yo che ndaku na yo na place nzeleza tala net peut-être soko landeli bourgmestre nde mutu apesi azan mikanda na yenyos maintenant il faut ya perdre ezaye il faut que zala mayele avant on somba pembeni ya nzela il faut que tu observes est-ce que lobby et que elenga ba problème on est là nazo senga ba peuple congolais soko lingo somba pembeni ya boulevard il faut walo zo bebi sambo pour nanga na ba bebi sambo pour un jour ba ko buka yango ko perdre. OK, merci beaucoup de côté. Merci. To continuer balade na biso na bandeko mususu. Mbote papa nanga. Kombo nani? Kombo na Carlos Kalala. Ndeko Carlos Kalala awa toza wapi? Toza na rond-point Ngaba. Côté oyo olekaka yango banda kala to ozalaka côté otomba liboso koma côté. Zamba la liboso ya koleka beauté mais sauf que oyo na moni ndeza étrange pa na ngai. Ya romona que non ezali avenir mais bakanga basomba basali soki nini donc ezali avenir romona mais bakamata ba bloka esali pena passe pe soma romona bato aboyi kosa bilo aboyi banda kala yo yeba ke place za revenu tokoyeba pena te toza surpris ya romona eloko aboyi que nous ezali avenir que nous mutu mususu aye ya makasi ya kamati ya kangi na ye atongi ne pe anda kwa komo foko ko louer sango mais bango pe na côté na bango ba ya makasi wana bakoloba que bazana ba mikanda bazwaka yango et pas bakonzi na cadastre na affaire foncière et pas ba bourgmestre est-ce que ça faute na bango to za faute bakonzi bakonzi yango banani do ba inia Congo nde bango ne mtu wa osablo abo parce que so e pena bourgmestre ayebi pena kolinga mboka na ya kokyo sala eloko abote donc na aza bourgmestre na commune na il faut quand même ba terrain ya ba les ala il faut
esika oyo ekoki ozala keno ya mopepe ezala mais bourgmestre abo aza mutu moko do so otali olandeli au moins kaka keno aza monguna Congo ye akolinga te keno mboka ezala na progression akolinga kaka keno ezala biloko aboye oyo tomono lelo lokola mobeko esali musala nango la force reste à la loi bakonzi batali kutu munene ndako te me babuki yango parce que ezali na babala l'état liloba na yo eza nini na geste o bakonzi mboka basali eloko abo eza bien ezali eloko ya féliciter pena et continuer eza pena bien na bangwana bakosepela te mais oyo pena baisalami eza pena nde loi nde logique nde pena o baloba ke non la loi ekotonga mboka nde yango justice pena qui relève une nation nde yango pena basali yango nde pena. Ok, message na yo pona bandeko nyonso pe batikali baya makasi oyo ti elo bazo continuer ko somba bazo continuer ko tonga na ba emprise ya l'état liloba na oni na ndimi te geno baya makasi baza bisus na boy fonde ko botola ba oyo bazalaka nde babando sablo bo bando ko tolérer na mincho na ndimi te geno muntu pena azali pena mwana mboka koki olinga keno asa eloko boy oyo boy ata aveugle ye awa moni aloba keno te bato bazala mitère mabe. Merci beaucoup ndeko Carlos Kala. Merci beaucoup na sepeli. Mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani? Rajabu na musulman. Ah, ndeko Rajabu. Bino bolobaka salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. OK. Merci ndeko Rajabu. Awa tokutiyo na isika o tomoni ba briquet, tomoni ba bloc ya béton bukani nini esalami awa tremblement de terre, tsunami to guerre ou to deka. Bon. Tremblement de terre te eza papa oyo ayibi biso avenir oyo soki bandi baboti biso to kanjike avenir aza awati mais lelo soki l'état asali boye to koveka nzela eza place oyo parce que ayibi mboka banda 2013 bato baloba ke banda 2013 nzela ezalaka mais baluka nzela oyo bamona ngoti donc presque plus ou moins 12 ans au Yakanga na babala l'état. Akangi plus de 12 ans ali mbongo ebele parce que place azala bureau parce que okoti ça banani ba locataire ali mbongo na bango parce que ayibi biso mbongo ebele faut l'état landela ye akanga yi parce que a détruire biso parce que bango bali mbongo ebele banyokola biso embouteillage eza makasi nzela ka moko non bana Congo to sepeli yango pona gouvernement aseka boye to sepeli makasi pona makambo ya boye. Message na yo d'abord eza nini pona bakonzi ya mboka na ndenge basali musala oyo ba imposer loi muto ayibaki babala l'état atiki a cédé babuki message na yo eza nini pona bakonzi ya mboka ata na lingala ata na français ata na langue nyonso oyo yo sepela mais message na yo comme la bakonzi ya mboka. Bon, message, toi tout être tout féliciter, mfumu toi du tout, ngabo papa wetu, tout féliciter, bantu bon, c'est pas du nzana bu mu bo kolonde shabantu banungwab. Parce que ba nyoko la population. Haju kanga njira wambula mataji parce que ujumu ju peze bwani ujini makanda bwani bo kuma ku kanga njira mujimeo. Na bandeko bazo continuer. O tisiko bazana na ko occuper babalabala ya l'état bisika nyonso ya l'état o batongi bisika o epekisama message na yo pona bango balandela bango nyonso batongi bandako na nzela balandela bango nyonso bakanga bango message wana na pesa bango na encourager bango. Merci beaucoup ndeko Rajabu. OK.
Voilà, toza continuer balade na biso bandeko bazali ebele en tout cas eloko ekamusi batu bozomona inquiétude topé étonnement ya bandeko ndeko pusana moi liloba na yo par rapport ya Nzela. Bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo Shadrack. Ndeko Shadrack awa tozali wapi? Toza sur Regini alors. Au Lekakoto depuis kala to première fois. Oui, ça fait longtemps dans les Kaboué. Et comme ça, on a pu connaître la monnaie bouée. C'est déjà à Fongama. Tu as évité qu'ils aient avenue. Donc, vous évitez que place ils aient dans avenue. Tu as évité depuis longtemps tous les Kaboué. Et comme ça, tu as surtout donc. Na ba information na biso tozui, ça fait plus ou moins 12 ans que Ndeko a Tonga. Ndaku na ya munene na balabala ya l'État. Ba impression na yo d'abord ezani ni tango monique. Place ezaki na Nzela mais yanke pomba moro boye azwa na ya kangango. Oui, ça fait plaisir vraiment pour na ezana mona pena ke l'État ça amsa na e koleka na boye biso to botama to le to e baka pete zereza a bande ko super ba e batte mais to le kana boye to moni vraiment boye sali plaisir makasi mingi vraiment. Moi il c'est vraiment que l'État ça amsa malam. Message na yo na bakonza mboka lelo ba s'imposer balamuki bazui makambo en main ba réussir ko bukanda ko message na yo za nini pona bakonza mboka. Message fort na ngeza ke eza initiative malamu ya kubungisa ba place eza ke place à l'État ko récupérer yango eza vraiment malamu il faut que continuer boye kotika yango na bandilika bote pour que notre na suka eza malamu pour na biso peuple. OK. Merci beaucoup Ndeko Shadrack. Bonne journée. Voilà, toza ko continuer balade na biso likambako kamwa binomo bozo remarquer même na simanangai population azali curieuse, population azali na étonnement et sika oyo bandeko balekaka bakenda ko contourner musika alors que place oyo ezalaka nango Nzela donc 6 mètres de largeur, près de 30 mètres de longueur mutu a occupé naye illégalement azui na yango ka na kiyanke na kimisu makasi na kipomba. En tout cas jusqu'à là nous to réussir ko identifier ndeko yango te soki aza nani soki aza mokonzi ya wapi pour se permettre que azwa na ye balabala ya l'État gratuitement. Alors to continuer kaka kotala ndenge makambo ezoleka wa to continuer pe kosola na bandeko mususu. À tout à l'heure. Mbote Ndeko? Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Sami Tumba. Ndeko Sami Tumba awa toza wapi? Ah toza na précisément na rond-point. Na rond-point ngaba. Tomonyo na musika ozotala tala net toza kamwa eloko nyezo kamusa a. Yako kamwa eza ke kotala place oyo. Toza mona kaka banda kuani mais toza yeba teke place avenue zalaka. OK baza pesa batu passe. Mutu akozala sana na awa. Pembeni ya na sima po bima na place boy ezo senga ke ndoko baluka kuna. OK o eza balabala na place bazo kanga boy ezo pesa propriété mais tozo sepe na musala oyo président zo sala po boy atana za ki place wana pona bima senga nga combien de minutes il faut ça 2 minutes 3 minutes na zo sepe na musala père azo sala lungunya na papa biso mokonzi Fati Beton papa bo continuer na kosala misala. Tozo boya makamu ya lelo ngai nde kingandi boye poso totali bien mutu atonga place oyo azaka ka mutu azana présidence lokola ya za kuna bango nde bato basana makoki ya keo soki asale mutu muso olobele azate na moment oyo toza na état de droit fonza il fallait que Fati asala musana ezala même ata Fati alongwe oya koya a continuer même na schéma oyo ekozala kitoko. Merci. OK, merci beaucoup Ndeko. OK. C'est très bien. Fallait pas démolir hein. Parce que là il y a 25 à côté.
Et c'est quand ils ont là. Mais il faut bloquer, il faut barrer, il faut commander, c'est très bien. Tout c'est payé. Propriétaire Yandakoyo, est-ce qu'il y a Boyebi? Bon, on a évité, à peu près combien d'années depuis au Monique et Ndako et comment? 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Ah, 8 à 10 ans. Plus de 10 ans, Moutou a occupé illégalement à l'État. L'hôpital Sanga. Tout droit, mais qu'on n'a pas bloqué. Qu'on n'a pas barré, oui. Donc il faut donc il faut déjà. OK. Mais bakolo ba mapango yo bazara na justification ko lobake bazana mikanda bazwa yango na cadastre bazwa na affaire foncière bazwa pas bourgmestre message na yo pona bakonzi wana o ba pesaka ba mikanda na batu o bazotonga na balabala l'État. En tout cas ils allaient malamu te puisque batu bakoma ba victime ndenga bakomi boye. Donc les singles qui va passer mikanda na isiga oyo ils allaient valable ba vérifier pe batinda ba géomètre ba sala ba enquête ba pour ce moment que place wana ils allaient vacant et puis ils allaient approprier nde bako sala mikanda na bisika oyo ils allaient ndenga ba non édificandi esiga moko ya mabe ou bien esiga moko ya lobwa koto ya mayezo bi manase ou bien ah ils allaient nzela ba bloquer nzela ba sala mikanda ils malamu te. Message na yo asuka pona ba konzi mboka lelo. En tout cas, imposer loi, motoza sous likola mibeko azate, loi yango est exécutée, ndako ebukani message na pona bakonza mboka. Donc na pesi bango longonya, bako baka na ndenge wana, ndenge wana ndenge mboka ekobonga. To sepeli makasi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, toza ko continuer. Toza ko continuer ko tambola, tozwa pe bande komisusu parce que ezo kamwisa, plus de 10 ans, plus de 12 ans même. Ndeko moko amonike aza makasi amonike aza na makoki to amonike aza na influence makasi azwi na balabala ya l'État a occupé yango alors baka boy ezali ebele na ville ya Kinshasa na biso bandeko bazo poussa na kaka bazo ya kaka bazo kamwa kaka bazo continuer kaka koya ebele pona ko kamwa ndeko moko tozana awa ndeko bonjour olobate. Ok, pas de problème. Mais toujours continuer, vous avez remarqué que étonnement ils ont ma cassi. Bah Kirio bazo uta de partout hein, bah étudiants à Unikine, bah les à chaque jour na ba difficulté, bah baraté que place aux alara nzela ou kokipe kosunga bango d'une manière ou d'une autre, bah maman ya ba wenze ya rompengaba, bah les garapé awa sans que bah que place aux alara nzela ya l'état ezali ya bango en réalité, mais ndeko moko à Zwana yango à occuper na yango illégalement lelo force ya loi et s'imposer lelo ba konzamboka ba salili mobeko tomonike ndaku et bukani alors to continuer balade na biso totala en même temps et puis cop hein ndeto benga na lingala shida et puis shida parce que bandeko bazier bozo remarquer on a ba image bazo buka ba moellon oyo ba béton oyo et bande ko soutenir ndaku voilà nde bozo mona bazo buka yango pour ba récupérer ba barre de fer pour que et servir na makamususu ba barre de fer o ba teka yango bien que ça usé ba salela déjà bango ba ko teka yango na ba métallurgie kunande ba ko bandela susu ko fabriquer yango pour et bima susu ba pièce métallique mususu voilà yango wana loi et salami cop et botami bandeko bango yo bazali à main d'œuvre à pied d'œuvre pona ko récupérer ba métaux oyo ezalaki awananda kutomoni penze ezalaki bien soutenu hein ndako ezalaki bien soutenu bozo remarquer que même ba barre de fer ezali penza ya minene donc ndeko oyo atongaki ndako oyo na matériaux durables et puis azalaki na intention que atikala wana le plus longtemps possible mais malheureusement ezalaki esika oyo ezalaki non édificandi esika oyo et sengelaki te que batonga parce que ezali balabala ya l'État. Alors batuazo continuer koya, batuazo continuer kotala, observer avec étonnement bazo kamwa comment est-ce que ndaku ya mutu ko se retrouver na balabala ya l'État pendant plus de 10 ans, plus de 12 ans selon ba témoignage mususu bandeko bavanda na bango ba soufraka nanzela alors que nzela oyo ezali en principe il y a l'État ezali en principe pour un service
il y a population mais ba ndeko oyo ba occupa yango ba vanda na bango librement netigara loi ezalaka te netigara ba konzamboka bazalaka te lelo yo loi est s'imposer ba konzi ba s'imposer tozwa pe ba ndeko misusu ba ye awa ko rejoindre biso mbote ndeko mbote papa zela simbela au micro kombo nani kombo nanga Jérémy ndeko Jérémy awa toza wapi awa toza na bakoto ya Beni Prince à route universitaire côté route université toza awa pona kobongisa ba mabanga oyo leta abuki ba mapanga batu po batongaki ndaku na nzela sikoyo musala malamu nde yango etolingi boye bien pona mboka na biso batonga te na mapango na balabala na biso balabala eza mutu nyonso ya leta fo basala prince toleka eza te makambo oyo batonga prince ekota makambo ya kindoki toboya yango tolingi mboka na biso ebonga zela ndeko zela momuke question moko awa ndenge bozobuka boye bozo récupérer nini nande bozobuka tozala mabende kaka kande ezala mabende kaka ya oyo bukani tozwa yango tokendaka koteka na biso mwa 500 000 francs yango tolela donc awa bo créer pe shida na bino nde eza boye kitoko fort point fongwama tona posa tomona ti bypass boye bien. Merci beaucoup ndeko. Oui mbote papa. Kombo nani? Ogi. Ndeko Ogi awa toza wapi? Tona komi na Lemba. OK. Place toza wa tomoni na yo na bandeko batelemi pembeni bazokamwa bozokamwa nini? Bon tozokamwa nzelo eza kala. Ezalaka depuis banone quelque pour biso coller en Lemba. Et depuis banone quelque ezalaka venu. Mais arrivé ba 2000 père moko atonga ba magasin quelque part awa pour ça venir continuer mati na prince nini ya national numéro 1 bon tu comprenez te muta tonga boye dans les pamba atongi ba maison atia ba to ma fouté là bon lelo to mona ke to do assistement to ba buki to ba buki to mona venir sur akala to ba kala yango miswa donc ils ont les la population to comprendre te eza nini na mboka o mboko ezaka boye donc mutu moko la mko individuel amuki asali makamndenge moko lingi to comprendre eza nini na mboka obo mekana ko expliquer sur bakonza mboka toyeba eza na nini na mboka donc mutu tout akomane au dessus à loi to ndenge toyeba mais bango mo baloba que bazalaka na mikanda basomba bazwa epa soit epa bourgmestre soit na cadastre soit na affaire foncière car bango mo bakonzi nde bapesa bango mikanda après si mabaya obuka est-ce que ça normal c'est to beza copie na bona bakonzi so ebisinga bourgmestre za luka pe kene boke pe ko se renseigner pas na eboye basoki pe si réellement ki asomba place na bo bourgmestre lelo siko bakonzi babuki message na yo pas bakonzi zanini donc vraiment population c'est peli pour avenir aider la population pe pour na robilima na pouvoir mususu au moins que rosa bien sûr ba créer route secondaire bo au moins na aider population pour na c'est peli te tolobo moi na osiko OK bongo pona bandeko yo basombaka sans que ba vérifier mutu ye moko ayebi ke place ezali balabala mais abimisi mbongo tant muso asombi to aye abimisi mbongo atongi neti awa atonga ipena ba matériaux durables ba béton pena ya makasi to moni a investir mbongo na ebele alors que ayebi na ye na conscience na ye ayebi kazo tonga na balabala message na yo za nini pona bandeko ya modèle wana po bazana no ebele bon message na za ka ke sona yango ba buka kaka po nil ne décide de la loi wana ma ay bara ke na mutu ne ba buka ba buka kaka wa buki de la première étape deuxième pesali ba luka bango pe place ba tonga na balabala ba buka bango kaka merci beaucoup ndeko ça va merci na CPL bonjour Tantine bonjour kombo nani Ereka ndeko Ereka awa toza wapi toza en rond-point ngaba to moni awa botelemi bozoka mwa awa ezalaki ndakwa mutu mais atonga na nzela na ndenge yo moko moni lelo leta akomi kosamusa na ye babuki ndaku oyo mutu atongai na balabala impression na yo ezali nini na ndenge moni boye bon nga moni eza ngo mabe te po eza nzela bato nyonso po baleka bango bakanga ngo eza ngo mabe te leta nda se musa na ye message na yo eza nini mpona bakonzi ya mboka
ndenge basali musala oyo. Bon, message nangeza ke baseka musala malamu po boye babande ko handicapé bato. Ta mususu bato pe ba yebite weza nzela. Nde bo biso nyoso kutoka mwe. Yo leka koto bandakala? Oui, na leka bandakala. Aw banda ko mona nini na place? Ezaki magasin. Ezaki ba maison. OK. Lelo yo musala esalami malamu. Pour na bandeko bazo continuer ka kotonga na babalabala na ba emprise ya l'état. Message na yo en tant que congolaise. Message na yo za nini pour na bango? Un conseil nangezaka ke bato ba otonga na banzela batika kaka. Ponde tiboé atonga ki a gaspiller mbona pour rien. Donc makambo basali e bandela masute po boye za ko gaspiller mbon. Ata baza bambon na baon. Malgré babuki boye anyongi kana samtema. Conseil na kabatika na baonka kotonga na banzela. Po ata batongi suka e bana kaka. Merci. Merci beaucoup Ndeko Ereka. Voilà, to continuer, to zape Ndeko mususu aza pembe na biso. Mbote Ndeko. Ah oui, bonjour. Kombo nani? Percy. Ndeko Percy awa tozali wapi? Awa tozana Romprenga ba Rigini. OK. Oleka koto depuis kala? Ouais, na leka depuis kala. Lelo nandengo le karabanda kala, nandengo leki lelo omoni elo on changer place. Moi changement, je me suis étonné na moni ba buki boy donc. Toye ba route tata teke a venir za la kaboy. Donc toye ba mo sibitima ba bazo ka moi, comment fait-il? Mutu azan normal ke kotonga akangela bata vini mais c'est pas normal. Oyo ezalaki loko la République ya bapomba mutu nyonso sa maram na ndenge na ye mais lelo état de droit yé loi est s'imposer bakonzi ba s'imposer babimisi ndeko babuki babala et monani message na yo za nini pona bakonzi mboka. Ah oui vraiment c'est baza vraiment à féliciter pour mutu jamais kotonga kaka boye moko. Donc ezaki bakonzi na biso akala mbazaki mabe basalaki mabe. Pour que où ils venus, comment fait-il oui côté que les locaux na avenir boy et handicapé bat kanga avenir mais pour bat les karaté ata binga ko depuis na bota ma première fois na mona que locaux ils avenir na baraté na mona on peut être ils alaka quoi ils alaka nzela bat balika ka ndé bat batongi ba maison benzo ndé avenir munene ti kuna so botali bien ils avenir vraiment donc ba quoi ba konzo batil ba o batil ba on a minute vraiment baza vraiment à féliciter ba continuer musana ba on bazo sala ya malamu po kongo na biso e bonga. Bon pour bandeko ti lelo bazo continuer kaka ko occuper ba balabala l'état misusu kutu bazo ya peka ko somba na bisika oyo ezali à l'état message na ezani pona bango. Bon, on a vraiment condamné un peu l'État. Pour des amants, l'État est mon cahier biquet. Oh, ils ont côté, ils ont quoi? Ils ont propreté pour battre ton l'euro awa. Et comment fait-il à retirer la sous bateau? Hein? Donc, bateau peut bazo tonga oh, peut-être bazan erreur, bazan une assez ignorance. Oh, bazo somba quoi? Bazo somba place où ils attaquent à ruko somba pas tonga batira pour ça gaspillage en bon tonga bebaye sous babaluke lo lisusu ça gaspillage batika makambo bazo sala wana en tout cas vraiment attends bon en wetanga bango de bazabwe attendez babimbe banyongi quand même banyongi lo na bango bando côté la bango bon ça principal les prince ndeza boy peut-être ba maison bataki bando vous peut-être ba $1000 tout estimé ba $1000 ndeza bo qui perte. Merci beaucoup Ndeko Percy. Merci beaucoup. Voilà, to continuer. Bandeko bazali ebele mbote ndeko. Mbote papa. Ndeko kombo nani? Kombo nanga eza Arsène Mokawa. Ndeko Arsène Mokawa. Awa tozali wapi? Bon, awa toza justement na rond-point Ngaba. Na rond-point Ngaba. Tomoni batu bazo kamwa, batu batondi awa, ba brique par-ci par-là, ba bloc ba béton. Nini salami awa tremblement de terre tonine. Te biso kutu tozo kamwa pe. Neti batu ba okamwa, biso pe to okamwa. Ngaku na bulaki awa ndezaka nango ki koso ou bien toilette publique na yo mona ke lelo banana botami na Ngaba, na yo mona ke zaka aveni un individu moko akanga ngo po amonaka ke mibeko yenda za. Nzoka force reste à la loi, mibeko mboka ndesali. OK. Pomba e akangi na e balabala. Soit na poazaki na puissance to pouvoir moroboé soit na complicité na ba konzamboka parce que ceux qui ba tunia roloba que azaki na ba document ya bourgmestre ya affaires foncières
to ya bakonzi misusu mais bango moko bakonzi bazopesa bato autorisation de bâtir bango moko bazotekela bato mabele ya l'état mais bango moko su bazoya kobuka est-ce que ça normal te ça normal te nyonso oyo esalamaka na mokili ya se ezalaka na jour moko nzambe alobaka suka eza lelo oyo esalami ye moko conscience na ye ezalaki ki akangi balabala mais mpo na kimutema mabe ya ye amoni ka osala malamu l'État asali mosala na ye ye moko soki azalaki l'État seke ye moko mpe asali mosala na ye soki mpe azalaki l'État te l'État kaka mpe asali mosala na ye likolo ya mibeko eza nango grave te ata atongaki abebisaki bamillion awa aoregrete te mpo panda bane nyonso oyo asali bato mabe nzoka tokoki oleka boye mpe tokiti kuna na facilement mais mibeko ya mboka nde esalamaka boye mpo esalamaka te mpo na pouvoir ou bien mpo na opposition esalamaka mpo na mutu nyonso pauvre na mutu ya mbongo ezala bien soki ye aza mutu ya mbongo soki l'État asali mpo na ye boye bato oyo toza bapauvre soit disant tomibengaka bapauvre tokosepela c'est bien message na yo eza nini mpo na bakonzi pendant tamula yo neti kaka bazalaki kolala mais lelo penza balamuki ndenge otoloba la force reste à la loi est s'imposer lelo balabala emonani bato bakoki leo kotambola grâce ya bakonzi ya mboka message na yo eza nini mpo na bango message eza kaka félicitation bakonzi ya mboka basalaka boye mpo na mutu nyonso oyo eza nango eloko moko tokoki kokondane te eza normal ezala ye papa na biso ndeko na biso mama na biso soki amoni boye place aza akomprendre ke na bandaki kosala bato bakongole mabe panda bambula ebele mais bakongole balamuki bakangi nga moyibi oyo nayiba soki mpe l'État baosezi moto na batemps oyo asali ayibi espace ya l'État eza problème te d'après yo s'il faut dédommager l'État na ndenge ba exploiter balabala na ye ba empêcher population leka d'après yo bakoki kosenga combien selon yo te na koyeba bambula asali te mais soki natali mbula oyo nga naza nango l'État bon apa mpo na nga ata ba 2 millions de dollars ba 2 millions de dollars mpo na ndenge exploiter babala l'État 2 millions wana ekoki kosunga biso basaleli ata bapauvre bana bapauvre et moi toilette publique ne rond-point ngaba et na toilette publique à malunga te so l'État zui 2 millions de dollars wana lobi ke atongela population ba toilette publique tobeta maboko. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Voilà ba Ndeko bazo continuer kaka ko poussana bazo continuer ko poussana en tout cas eza likambo ko kamwa mingi plus de 15 ans mbote Ndeko. Wa mbote monsieur le journaliste. Kombo nani? Comment on a monsieur Beni Kombo. Monsieur Beni Kombo, awa toza wapi? Awa donc toza na rond-point ngaba, toza rond-point ngaba, route ezokele vers campus et tendance. OK. Tomoni yo na bandeko mususu bozoka moi, tomoni mabanga nini elekia wa tremblement de terre tonini? Non en fait donc c'est-à-dire eza tremblement de terre eza qui ndeko papa ne mutasomba lupangu awa donc c'est-à-dire nzela l'État o eza ki ego sunga population qui non ba nde bambutashi nde sala maboya banzela mususu eza ki banzela mike mutu comme ça non ebimi awa po ebima na nzela route principale ya bypass mais awa donc to comprendre te ndeko asomba lupangu donc akanga veni et comment lupangu na donc tozo regretter population. À peu près combien de temps selon l'information aujourd'hui? Combien de temps à peu près Ndeko a exploité balabala? Voilà, donc c'est-à-dire en fait c'est beaucoup d'années vraiment. Donc il s'est vraiment dans Mikolo Belé. Mais tu regrettes bien que dans on a si pris dans na batté que non awa ils allaient à venir boy. Tout le monde a banda quoi ils allaient mais tu batté que non à venir ils allaient boy. Si tout le monde va penser le lot donc et comme donc badjo soit étonné sautel donc les bandé au bazan bazo tala bazo et comme ça bango ba comme vraiment. Bien, l'État a sali musala na ye a s'imposer a zongisi population na ba droit na ye a roleka na nzela message na yo zanini pona ba konzamboka. Ouais, en fait, c'est-à-dire on a CP les belé vraiment pour ba konzamboka na ndenge bazo sa musala bango kitoko. Donc vraiment eza ko encourager bango, il faut encourager biso a peuple, il faut pesa bango vraiment longonya ba conscient musala bango boy. Puisque lelo eza bato mususu mbongo bakanisa no so na mbongo na mo ke no akomi donc aleki l'État mais or que c'est pas ça
bon biso pe do comme ça biso puisque place à Boydon en fait un individu a reçu mané le pont boyete c'est que ça appelle l'état mutatela qui en autonde tozo mi dote au kamwa puisque pour mon muto ya rosa azalo mbongo ne a s'inverser boy dote ebité et ça absolument pas na puisque ça mabela l'état est-ce que ça l'état mutatela qui so to bien beaucoup mais c'est bien nani to ebate le kwana et comme ça biso makasi. Très bien. Alors pour na ba pomba nyonso o bazo kanisa ke bango baza likolo mobeko o bazo tonga likolo ba caniveau bazo tonga na ba rail na balabala l'état yo loba na bango ni en tant que congolais. Donc en fait en tant que citoyen congolais vraiment na ça va papa nanga bandeko nanga bino supposé pas soit disant ba mbongo na bino bokoka boli que non peuple congolais azala na ndé mo vivre ndé mo mabe mais biso poste na biso za kino banzele fonga ma pusi ambuté ja makasi net lobby. C'est-à-dire na uta église lobby na uti chapelle de Vengel parce na sambela na cité vert koya na zoya bodo na beti makolo banda cité vert ti na lengesa embouteillage ko sanate na bypass mais so en fait c'est-à-dire so doba banzela muzu somo keno mo banzela muzu ya kati donc transport est en facilement et voilà que non et là quand c'est la route comme moko mais or que banzela c'est belé tête ba fongla besoin zele lengesa na ça bien a fait c'était vraiment chef de l'état monsieur le président son excellence vraiment Fati Béton Magamodo ça les a bien au moins ceux qui moins ça sous bazo font la sunze là et ça bien donc mon bateau belé sur hôtel na kina majorité au pambaté c'est à dire en fait bateau belé ba yiba mapango ba yiba donc nzela l'état bamuso ba tourner nzela bazo trouver en normal parce que l'état na biso pe azana makasa ko landela makambo ngote mais or que ndenge Fati Béton yana ba initiative abo et ça bien puis c'est batika ko sala ba makambo boy mutatongi na nzela mo mutuzusu. Donc Congolais il faut avoir conscience donc Congolais dans la conscience tout ça dans maturité donc je peux dire ça puisque Congolais net terrasse ba ça la sikao même muta aussi na makasa na yeso ki wob na ndaku ne donc c'est à dire en fait na poubelle na ndaku e ko bo na terrasse donc c'est pas bien na bangola boité na ba Brazzaville boité donc biso moko ba Congolais faut tonga mboka na biso to tonga mboka na malobate to respecter mibe ko l'état puisque so nyo ba respecto mi respecter yo moko ne lo ka bo sali bo ça bien té. Et ça bien été. Oh, le peuple congolais, Mansou Ambouté, ça m'a cassé, bana moto, bako tapé, ake. Pour comprendre, bana moto, il facilité, bako pé, au lieu que banzela, il y a ligne principale, Mansou Ambouté, il facilité, bako pé. Bazo kende, passe à transport, on a bango bien. À quoi c'est à Bimi Lukala? Donc c'est ça. Merci beaucoup, Ndeko. Au soulevé point à Bandeko Nabiso, Bawe, Wabana moto, tout le monde m'a qu'on a bango pé à Zanabiso, tous voyez. Mbote Ndeko. Mbote papa. Boni. Kimia papa. Kombo nani? Kombo nanga Eli. Sinon nanga babenga nga You Gang. Ah, Ndeko Eli You Gang. Nde tomonio na contact ozali motocycliste. Oui, naza chauffeur à moto. Ah, OK. Ozali chauffeur à moto au salaka nzela o depuis kala. Oui, nga vela nzela na nga ne vela ne yango. OK. Depuis obanda o sala nzela o na ndenge o ye lelo au moni elo ni échanger koto. Bon, il a ça leur sentiment. Ils ont musala au président na biso ya mboka sala na gouvernement ou ebimi na minute presque to banako lo ba mabe belé à président asa elote banazo ki bo konzi bo na bomba to komo mona bilo mona minute na mboka e komo sa biso bien fort comme on a le roi out et sala moi out ma ouais bien même si nga na bula rond-point nga ba wetanas campus on zela nga maintenant on a 8 ans ya mona awa journée salama na butu biso to na ko buleka entre mukolo lupa abukelo kunae a modifier lo kunae mais entre temps to comme na tongo babikete bazong sinzela nezalaka entre temps li solanzela to ka sope mukolo lupa ngo akanga awa bana deuxième république ndeka bomo balobi c'est la première république za liboso c'est à Kasavu ouais deuxième temps oui yango za ko kazo ya kanga awa mais l'état to senti pena l'état na minute so ko musala ni musala par rapport na maramunyo so singa ki na mboka au peuple banako lela tout monde déjà l'état comme zo des soins nango a mesure malème tout monde tozo mona déjà le lenge président kumba biso akokisa ba posa na biso congolais o to singa pa na yo na ndenge siko nzela efongwami ekoyipe ko sunga bino bande kwa moto bokota boye bobima liboso kuna esengo na yo eza nini esengo na nge eza boye nde na mona nzela efongwami takenga chauffeur
nata sunzela nanga awa esila esalanga déjà bien pour kota déjà entrer awa pour tomema pe bato tikanga na université otala okota pas kivunga to okota venir assez ya noko muyebiso fa entre temps avenir nango yango moko yango yo bakanga ngo ne pas mutu yango la pena conseil na opesa na bandeko o batonga la banzela totala ngo na bateva bato suba leli on a trabuki bango boena bo suda esenga bongo mboka na biso na ministre tokomi na posa ya to sepela na mboka na biso avec Fatou Beto nyonso pela na mboka la ministre tokomo senti ekomi kitoko toza suna ta ya loba mabe ya Fatou na mboka oyo ezate tokomo vivre ngo biso moko to bana ko mona te to bana ko loba na minute na ko biso journaliste na ana congolais moko ta ko loba mabe ya Fatou tikali kara ako gele biso loko tali social kolia pour vivre Congolais c'est pelara la 3 biloko la mboka na ye. Merci beaucoup, j'espère que le message est comme il bakonza mboka. Merci ndeko elito zape bandeko mususu mbote ndeko na ngai ndeko Edmond Kibala. Ndeko Edmond Kibala. Tomonio ozoka mwana musika ti opusani pembeni eloko ni ezoka musa. Eloko zoka musangai nzoka nde ezalaka na avenir munene boye awa ba bloga biso liboso boye tozomona to ebate mais tozabe ba tuto ba coopéra to tika bitalateur to kota to kebelela mama zina pusa somita tinga bloga biso boye biso moyo tambula ezate vraiment na sepeli muto atale eloko yo fango nde musaka ezaka boye. Message na weza nini na bakonzi ya mboka na ndenge basali musala kitoko o bo sepeli nango message na weza nini pona bakonzi ngana sepeli pona message na pas bakonzi boye ba continuer osala musala moka boye o alingo bogo bloquer peuple congolais pour alga na mboka na yeska monika no moi tous les alliés oleba membre le gati ya bloquer ngo abuka ngo abuka pe ateza meuble ya sandi bo abuka ngo vraiment na sepeli ko asali et bongo pona bandeko bazo continuer ka ko tonga kaka na babalabala l'état bazo continuer kaka ko exploiter ba espace ya l'état bami mona lokola bango bazali kola mobeko muta osimba bango azate mais lelo to moni ke mobeko ende komi ko simba bango message no ezani ni pona bango message nanga eza boye na bandeko bazo bloquer ba bisika ba veni baninga bazo tambola bango bazo bloquer ba mwana no exemple o basala epa bonga bango basala eloko yo ndenge leta asali musala na ye po ekote bo ba kotika lesusu ba kotika sasu ko bloquer sous banzelati. Merci beaucoup ndeko Edmond, merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko na bi kombo na opete ndeko de grâce ndeko de grâce merci pour na musala usala vraiment nzamba battre la biso musala continue liboso vraiment merci beaucoup merci ndeko Edmond bandeko mususu pe bazali bazape na message à ko passer mbote ndeko oui mbote papa kombo nani kombo trésor miwidiko ndeko trésor awa tozali wapi tozali na justement na kompengaba OK tomoni bato ebele batondi awa ba briques par-ci par-là, ba blocs à béton, ni ne salamia tremblement de terre tonine. Bon, et l'autre tomonia et ça la bisonne est surprise. Toye baraté que to salakana nzela esika oyo bakolo mabele bakanga. To benga bango bakolo mabele pona nini bazo to sate mibeko oyo sa na kati mboka. Yango bengi bango bakolo mabele. To bengi bango bakolo mabele. Donc bango baleki na l'état. Baleki l'état yango titoyo lobake l'état ndaza likolo na bango yango nde tomoni ke bango basende bakolo mabele te mukolo mabele nde ami monisi tango ami monisi tomoni pe nzela yango menda kumoko etikali pe na suka kuna na suka ka na avenue oyo bakanga avenue ya mulai ndako moko eza na suka kuna na sepeli ndenge mobeko ezwa donc yango balobaka mobeko ezalaka mutu ezwaka mutu nyonso yango pe tomoni mobeko esali musala nango tomoni nzela efongwami bambouteillage ezotonda bato bazotambola te mpona bambouteillage soka nde baveni mike yango bakata babomba mais lelo tomoni mosala leta asali vraiment tosepeli akontinue kosala mosala na ye mais bandeko yango obengi bakolo mabele wana bato bazwaka mabele ya leta na makasi bango balobaka pe ke baza mikanda bazwaka na affaire foncière bazwaka na cadastre bazwaka pas bourgmestre comment est-ce que ye moko leta atekeli bato mabele après moko ye kobuka bango lisusu. Bon papa to éviter l'état na biso ya lelo agotekela yo ayebibi atekeli yo agotekela yo keteke baza di nombre agoza na mupanzi okena mbongo kokorompwe na mboka na biso ekomi makasi soki bameli na $300 $1000 abi tika na fina baninga na sala nini nalia azwi alia tina poche papa tonga mutakosala boya zate mais tomoni ke
mibeko nde ezaka likolo ya mibeko yango nde tosepeli ezosepeli biso ka place oyo. OK. Message na yosko eza nini mpona bandeko bazo continuer kosomba pe kotonga na balabala l'État. Lelo tomoni déjà l'État na biso alamuki. Message na yo eza nini mpona bato nanu bazwi mayele te bazo continuer kaka kotonga. Bon, message ezaka mpona bango baye batalaka ba Molière baye batalaka quelle boule soki bamoni image na ndenge to na PSB télévision pe na PSB télévision bao batalaka ngo balandaka ngo bamona kaka image o basali na nzela oyo pe bako continue kaka kobuka kaka baye basui mayele te bako continue kaka kobuka bango. Message nanga ezaka yango wana mpona bino bato botika liboso ya mayele na video oyo botala oyo. Merci beaucoup. Merci. Tozo ape bandeko mususu. Ndeko pardon, tozo maman, s'il vous plaît. Papa nani. Tozo nanu papa. OK. Mbote papa. Mbote papa. Kombo nani? Kombo Eric Metal. Ah, ndeko Eric Metal. OK. Awa tozali wapi? Toza na rond-point Ngaba. Précisément en face ya Obangi. OK. Nini salami awa tomoni bino botonda ni ebelewe. Bon likambo ka mwana mboka na biso bakomi ko détourner na nzela. Eloko ezoka musanga na nzela pe bokomi ko détourner. Batiki na mbongo bakoti su na nzela. Tiki mbongo bakoti ko détourner na nzela. En tout cas ndeko nanga tango zobimisa mbongo somba lipango bozala na précision. Lipango zo somba tala pe bisiko zo somba na nzela vraiment yango yo. Atako mbongo nzela ngo batte ou bien lipango batele na moins cher. Mais oza ko boka mbongo. Sikona lelo na makambo ekomi bwe moye bazongiselo lisusu mbongo ezate. Yango eloko nyonso soko yebi déjà des fêtes eza ne bande na suka nango pe des fêtes ozala kaka. Ezala po pesa biso notre sombi te maele ya koyeba bisika nyoko ko somba zala pe na précision bisiko zo somba ata mokonza mboka zo tekela yo tala bisika nini ozo somba pour que oza na précision bien. Message na eza nini pona bakonza mboka na ndenge basali musala kitoko boelelo population ko profiter à bénéficier pe na nzela oyo. Message na yo eza nini pona bakonza mboka? Pona bakonza mboka message nange eza ke bosala ka o eza bien te ka pona lelo. Bosala o eza bien pona lelo pona lobby pona venir abatu nyonso. Parce que o basala ki bo ezala ki bien pona tangu wana muto atekela ki amona ki yango bien na moment o ekomi mabe. Tango sa eloko ezala bien pona lelo pona lobby pona libela. Nde message nanga wana pesi pona bakonzi. Merci beaucoup. Merci. Tozo bandeko musu mama. Ah mbote papa. Kombo nani? Comme héritier. Ndeko héritier awa tozali wapi? Ay tozali na Rigini na Lemba. Njela kala. Awa ezali bureau ya l'éducation yawa. Bureau chef du quartier Rigini. Yawa. Et il y a yawa. Les Aguignons sont à venir. D'après eux, Ndako est sali à peu près combien d'années? Donc à Nyokola na population mobimba ka pona intérêt na yemo papa. Siko lelo yo l'état a eu décision à boukier message no ezani ni pona bakonza mboka. Asali bien. Il y a félicitations, il y a félicitations, ça va bien. Bonne gestion pour les maman de Koleka. Félicitations, il n'y a pas moins facile béton. Vous savez salama. Merci beaucoup Ndeko héritier. Tozana bandeko mususu. En tout cas, bon comprendre Angoumeza makasi batu bazoka moi. Imaginez ba priva biso nzela na biso pendant près de 15 ans selon ba témoignage autozui awa. C'est tout à fait normal qu'Angoumeza la batu ba ebele boye ba rotala mbote ndeko.
Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Christian Kamui. Ndeko Christian Kamui. Awa tozali wapi? Awa tozali na Nolwe ya Rompengaba. Dans l'équipe Lelo. Vraiment je suis étonné. Nini étonné? Je suis étonné parce que dans les Karanzela Oyo. Bon, naza natif à côté côté. Mais dans les Karakoto yo, na tikala ko imaginer aucun jour que awa ezanzela. Yo banda ko mona nini? Non mona ndako moko awa bien et tout comme ça. Donc batonga donc neto yebi que ça va venir monsieur Suka et tout comme ça. Mais à notre grande surprise na legi sous lelo awa na moni que non babuki na meki otala donc nzela vous ezali nzela ya mulaye ezali donc avenir mobimba ezaki bloqué. Vraiment les gens ne sont pas sérieux. Mendego akorai ko sala peli kambabwe ye morote quand même bozo mona te que tant mususu bandeko mususu pe bazaki simana eta musu bourgmestre to général to mokonzi moko azaki na simana epo ezaki quand même babala l'état c'est que tant watongi asombaki yango. Comment est-ce que l'État a été qui m'a belé après il a lisusu? Vraiment RDC il faut te revoir bah dirigeant parce que ces genre de choses et là c'est vraiment que non nous sommes loin d'être sérieux. Nous sommes loin d'être sérieux. On a un gouverneur n'est pas apprendre que non. Et ça, gouverneur Moko, il y a pas quoi, ne mutu, a permettre à Kangabalabala bouy. Vraiment, c'est pas sérieux. Donc, Bakondi Amboka, bravo à notre chef Fachi Beton, na ba service naie, pour na bateau yo, ba conclure que non, il faut Nzela Oyo et Fungwama, population a bénéficié de Nzela naie. Comprenez? Un gouverneur ayokani na relation na ye s'occuper nani allez bakangi biso nzela donc biso population tozo souffrir pour na deux personnes mais bambouté chez ah mais ebelé bambouté chez ara ebelé et ça nzela moko o bato ba ko dusola pour na évacuer un peu une fluidité à ligne embouteillage mais tala siko na minute oyo bakanga yango bato ba souffrir embouteillage awa bon naza sûr que nengo sanzela boye ceux qui basili siango bako ça peut avenir oyo comme ça bato bako dusola pe awa babimi bypass bakele bango monga fula et tout comme ça comme ça ndel bato bako souffrir vraiment te mutu pona aya ndako na ye oyo il faut atourner boye pona admaron point donc c'est pas sérieux. Message na yo pour na bandeko nyonso bazo continuer à occuper ba espace à l'état bazo continuer ko tonga na ba avenue bazo kanisa ke baza intouchable message na pour na bango message na pour na bango eza boye ba continuer mais l'état a kotika la l'état biso pe la population to ko lembate na ko dénoncer comme population fongoli misu tokomi kotala ba droit na biso tokomi koluka ba droit na biso et revenir na biso population fongoli misu to bana ko dénoncer pe to bana ko tia makelele jusqu'à ce que la population ba osani ni ba ko zwa ba droit na bango ezongela bango en tout cas ba o ba sala makambo oyo tala bango naza sûr que et comme la souka tala bango comme la souka l'État a commis sikoyo kosala makambu na lolenge oyo esengeli pour la makamba boye to mona yango te ezalaki ke mutatongi boye ako umela l'État yasani ni abuki perte za la mutute perte za bisote perte za yo moko muto oyo otali bien que no c'est l'avenue oh ils ont voisin oh voisin yo tout na katikati donc on ne peut pas imaginer ça. Donc vraiment merci beaucoup na motu oyo ba konzi oyo bazui likanisi ya ko pesa population nzela na bango oyo bazana ngo na droit ya ko lekaka awa
nena lobi imaginez mutu afandi na simawana. Donc pour na prince awa, il faut tourner ba venir. C'est pas normal. Donc merci beaucoup, coup de chapeau. Na ba conduit oyo, ba suite décision au sali loko oyo. Na mutu oyo asaki loko oyo. En tout cas, Asanini, Andy ma perte naie et s'il a gagné belé pendant plus de 15 ans. Donc on a gagné belé bisika oyo. Alors bisika mususu. Pour nangai, bazongi selaye et le côté parce qu'il s'est bénéficié. Merci beaucoup. Message nayo eleki, message eleki. Voilà, binomoko bolandi ndenge makambo ezali koleka awa na commune ya Lemba, quartier Rigini, tozali musika te na rond-point Ngaba na commune ya Lemba, binomoko bolandi en tout cas angumeza makasi bandeko bazo continuer ka koya po likambo ezo kamwisa batu mbula na mbula batu baleka awa mais baye barana bango te que place eza revenu. Donc bandeko bavandaka na babala oyo po ba mona chaussée ba mona macadam bazaka obligé ko kende ko tourner alors que chaussée za nora pembeni awa nyonso wana pona ni parce que un individu a décidé à nyokola na population a décidé à priver population mobimba na passage na nzela o pona ba intérêt na ye. Heureusement lelo l'état a telemi a sali musala na ye ba exproprié pe ba bukinda kunaye binomoko bomoni en tout cas commentaire mingi osala ezate bandeko balobi bolandi bango en long et en large mingi akobakisa ezali susute si ce n'est que ko remercier bino na ndenge bozui tant na bino ya kolanda magazine oyo. Merci pe na équipe technique oyo accompagné biso na mokolo lelo Aristote Ndombele, sans oublier direction générale ya PSB monsieur Richard Maya Sikunzi depuis Londres. Merci Nabino. Tokutani mbalasima pona ba événement mususu, ba actualité mususu na bisika mususu, kimia et umela na mabota Nabino. Merci. Moinde bien, photo bukango, photo buka. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God Air et Memeli Bino Crème Miracle produit à Sika et Salamina Misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto pour okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a Crème Miracle, Pesantunga Oye Kukani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur appliquant des essais, tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.